Ma mission TV, le miroir du monde. Bazala qui inspiré. Nzembo kwa mbango ata lelo, et kolata, à après 5 ans, après 10 ans. Net artiste. Net papa chéri. Yoga nzembo. Bukangelanga ye. Bakango ata biente. Ndeni. C'est la ngade so mon gars so bu. Ngazo yoka yo. Te sunganga place. Ngazo yoka yo. Te nazaka maloba zo na te makololoba ka kubakiselanga maloba nde nazoloba. Muli bukangelanga ye. Nako kamo komaka jinali. Anjimilika mwana. Asimba misolo. Ayi. Asimbi touche. Eza occasion malabo beke non azuye mon côté. Félix peut aller na kati. Il est grand temps à penser que ne bana kisa balo bagate. Si le bakambo bandi ko bino lobi tikata bana ibanda. Dinda tayo moko. Lelo yeba ke suraya ikambo ko zela ye. Kinje zana. Kinje mulu. A professeur te. Et puis qui si mbongo fibre optique li motilelo. Eza wapi? Matata mponyo. Asa professeur te. Bukangolo zeza wapi? Batangi est responsable. Ministre de l'économie, Yakala. Yakala. Pour moi, 15 millions. Batangi. Yami Balé Batangi, Ndeko Kamere. Yami Sato Batangi, secrétaire général en économie. Il y a 4e, Bayoko Tanga, un conseiller là. Mazamou, Azaka Sae, non? Moi, il est de mon tribune, il faut prendre mon tour avec un homme. Pour Brino, nous les ressortissants de Kassai, vous touchez à Brino, ça va brûler. Tu vas parler de Mboka. Ma mission TV, le miroir du monde. Allô Congo, salut à vous tous fidèles de AM TV, ma mission TV, le miroir du monde. Vous allez ébélé Kolanda Bisso de partout. Tozon aka mokolona mokolo potomika ko informer bande konyo so bana Bisso sur l'actualité du pays. Na makambo ezali koleka. Boyebi bino nyonso te dossier yande ko Vital Kamerhe alerta ki penza ba congolais nyonso bazali na posa koyeba ekomi na niveau nini bazali koloba nini. Est ndeko Vital Kamerhe a kovanda kaka kuna na kati to pe akobima bongo innocent. Alors biso na ngambo na biso lokola tozo ki information te na ngambo ya parquet instruction makambo nyonso penza bazali kosala to pe ko réunir ba preuve na makambo etali bongo ndeko Vital Kamerhe ba utaki bongo kosilisa partie instruction alors ba fixer bongo date pour na mokolo ya le 11 ndeko Vital Kamerhe akolika bongo na audience public, c'est-à-dire bisogno sottoposa la wana poteto mekakota li sabino en temps réel nini ekoleka mais par rapport ya makambo nyonso to ebaki penza ensemble na bino tende ko Vital Kamerhe mokolo babekisaki na parquet azaki bongo na likambo etali bongo trade pour na makambo trade plus ezaki bongo makambo ya 10 millions makambo bakisi o bino so boyebi ke kombo ya ministre Eteni Longondo etangamaki bongo na kati makambo ya ba maison préfabriquée ezaki bongo des dossiers ezaki na makambo wana tango makambo ebendani penza toyoki ke dossier fongwa mi ekomi lisusu monene tokosolola yango lelo na moko ya bino président Médard Kankolongo aza déjà na plateau na biso à qui je dis bonjour. Bonjour maman, bonjour na bande nyonso bakolanda biso à travers le monde. Président tozali kolanda yo na ba télévision bande ko ebele penza bazali kokomela ngai est-ce que ezali risque te na ngambo na yo lelo kozala kalisusu na kati ya débat bande kwa UNC pour nazali komona ke vous allez penza koyoka na mingi te esika bango bazali kolobela likambo il y a 5 millions yo zotalisa ke ezalaki 10 millions quelque part bozali na mwa bobangi te kokutana ka ba affrontement wana na ba plateau. Oui, solo maman na banza ke risque le makasi mais c'est le makasi mais obibi tumbo biso to kundaka soki bandi komikanisa kaka bakobomanga yo bakosala boy esili olembi otiki yango c'est très difficile. Je peux vous dire que par exemple moni batu bando tu ko la démission moko esili to ko sala débat leki na ma mission même juste après mission wana to kabwani te komaki makambo mususu
omoni ki bato bazali obligé à défendre moto biso to poto défendre mboka koswana ba menace et ale moi mingi mais bomo inangai mingi na tiaka ngo na maboko na nzambe na ebisaka ye apesaka nga makasi abatelaka ngai po bitumba oyo ya Congo ya lipasi bato bakozwa risque pona yango. Et puis je vous rappelle bandoko bakotala nga bayebi tozalaki na moninga na nga moto bando kosala na émission mwa mingi omoni babongole ye muntu na bango ngai tokutana o na bango atambala misa ndeko nani te na komona akoya kosepela te akoya kosilika me talaka ndenge na nga okomona kaka keno azalaka na ngambo ya opposition mingi ayeko ko mutu a kamere ya makasi asotangi kamere a changer azalaka na bitumba oyo ozomona bazwa basolola na ye oyo bapese nga na yeba te ngai tukutana mbala misato fo bato bayeba likambo mbala liboso lubinanga tete kanga moto pasi mbala soki nandimaka mbala eroyo bakotangata ngai ozomona me kolwa songi ya suka na bisaki bango na makambo wana te. Le plus important ezali soki nazangi nesi nakobenga yo mama sunganga ta na 5000 monoko kabela ngai nakobenga moninga nanga mususu pesa ngata $10. C'est ça la vie. Et alors les lots de Covitel Kamere phase instruction ici di bongo na ngamba parquet et bazali bongo kotangela biso te de Covitel Kamere azali bongo na kati ya makambo etali corruption, détournement na enrichissement illicite. Bon, maman ya yambo ngana kosenga ke bandeko babandaki kolanda ba mission la biso mingi na ma mission ba moni siko to komi lelo dossier est comme fixé na parquet TGI Gombe, c'est qu'il n'y a pas de débat. Ba bandaki ko kanisake to bandaki ko s'acharner lelo maintenant que le 11 parce que tant ba bandaki construire dossier balobaki que non tokosi les dossiers ça vide. C'est ce qu'il disait. Non, ba fancy kuna pamba dossiers ça vide le kozate. Mais na moya lelo bazuzi ministère public etalisi ke makambo yo tangi ya kanyaka ya kozomu solo na lombangu non justifié pena ba makambo kili ezakuna ekozala le 11 na kanisi ke bato baza mukili mobimba et d'ailleurs na ba information toza na yango il avait même sollicité que l'audience est à la huis clos. Et à 5 ans, liboso public. Information que vous avez vérifié. Basenga qui audience est à la huis clos. Liboso est à la public. Ah, si koyo, basus balobité. Il faut est à la public. Yo lobi. Et ça occasion malabo que non. Azuye mon côté. Félix peut aller na nakati. Il est grand temps à panzanteke ndebana kisaba lo bagate a panzanteke a lo banani oyazui nini parce que na moya lelo etalisi ke degré ba okamba mboka bakamba ki na 100 jours et ali participer maman koyeba na peso exemple moko na yoki lobby et puis on a vérifier ba yango ce qui a libongo te ba il faut pas passer biso éclaircissement en dehors ya Daniel Massaro o ya bandaki kozwa musola c'est le cumul de fonctions na Sonas a comment na Didier oyo komona ke ba ye kozwa nani directeur de cabinet ministère à Didier azalaka pe na compte INSE conseiller spécial na présidence, ma même temps directeur de cabinet na Didier. Nous sommes exemple la Mike bateau batanga mubeko. Et le lot makambo komi tellement avancé que les 11 et koyeba na zuina ni na salini. Mais parmi makambo ba corruption, il y a beaucoup de choses. Ce que je déplore, na yoki bande ko ba koloba. Dans l'émission, les ressortissants de
sur des Bukavu, qu'on ne touche pas notre ressortissant parce qu'elle est candidat en 2023. Ce n'est pas comme ça, Mboke Zalaka. Quand elle est candidat président de la République, c'est un droit le plus légitime. Est-ce qu'il y a une démocratie? Voilà pourquoi voilà, il faut soutenir Badonyoso. Par exemple, que non, Bibi a télémi à Sreli Kambomo yo ko avancer Mboka. Ata oza muntu aboka voter telema loba likambo oyo et sengeli to appuyer yango. Mais comment koki ko appuyer muntu oyo oyebi ke ba bozu ya mboka ba kozwa yango. Bango baza na boka vukona na pesa exemple na mona kakona oyebi soki bazui $1 million. Batonga na bango po biso bazana ba maite bazwe biloko et batu nyonso ya est balie mbongo corruption wana te batu bakosaka batu ne batu wala biso na poto au moins en France la kana muntu ko zaka populaire ya kosakana te c'est lui qui dirigeait le FMI Dominique Strauss-Kahn. Il était même pressenti président de la République mais tango kweyaki na likambo ya justice Kobanda na parti na ye. Et je suis na ye. François Fillon, pressenti encore populaire. Maintenant, vous allez dire que moi, si na ye, à Salaka Makambo, misala batu ya kozo, batu ya kuku na cessé. Batu ya parti ba cellule, ba mitikier. Ba le biso to kozala na susuke. Omoni na mboka, soki bokomi, pozande kunanga muluba. Posant dans le Congo, Mouyaka, Moutoko pour Molambo, même yo pesa Mouto Alibabe, parce que Momo na Yibaka, il y a Mouto profite à Kanayango, n'a pas exemple de l'eau. Tout ça, la Bruno Chibala. Avec le premier ministre, non? Maman, il m'a gamutato à Sala. Mazamou, à Sakassaye, non? Moi, il est de mon tribune, Mbogananga, non? Il faut faire mon tour, non? Pour Brino, nous les ressortissants de Kassai, vous touchez à Brino, ça va brûler. Tu vas parler de Mbokate. Quand il a géré la République. Il n'a pas géré les Balouba. Il a géré l'ensemble de notre peuple. Quand il faut ce qu'on appelle en politique ou bien en gestion d'administration publique, gestion de la chose publique, ce qu'on appelle devoir et redevabilité. Au Kambaki, paie sa rapport. Naïb Sakioke, il avait géré le Kambouya Perenko. Perenko, mon agana Mwandawan. Il a liquidé notre pétrole. Jusqu'à 2040. Et il a fait des histoires. Maintenant, même les travailleurs, il y a Bambombo. Et qui est là? Ce qui est bien, c'est que il y a Bongo. Et c'est que il y a non, le monsieur Bakasaye. Donc, yemoko na bazuzi basambisa ye tolongo la pikolo na makambo na mais totala c'est que notre pays représente. Le LOR ministre public est ici makambo nyoso penza ndeko Vital Kamerhe to pe na kati ya dossier ya ndeko Vital Kamerhe ba biloko ezali ko peser na kati yo monya mobile. Bon, il y a par exemple, Batangi le Kamboya Semibo Congo. Oui, wana ba umoni batoba zonga na émission, il faut que tu pèse à bango date, hein, auto salaka émission li bosso na ma mission. Nathalie Sakiyo parce que au ko vérifier Semibo Congo azwaki marché pour na bandako. Merci na bazuzi bayoka ka pebiso, pe mekana biso balandela ka yango. Tango azudon avant que tu Semiboya les projets et outils na caméra kakate non pour la précision. Cette mission ya ba maison préfabriquée ça a commencé avec Justin Bitakwira. Omoni koko na ye grand-mère na lo baka sauvé azalaka mayele. On n'appelait pas ça les maisons préfabriquées pour des militaires, on appelait les cités modernes. Vous avez le Kangwana. Alors, tango ya zui, ba yebisiye asala banda ko boni ezalaki 900. Donc, ba tia na ba province Keseni par-ci par là 900.
Et puis musolo na yango ezalaki 26 millions. C'est mibo kaka. Batona na biso malamu. Bitakwira boyi, on dirait qu'on a inspiré qui. Azwi mukanda akei na yango na bato ya régulation marché public botala mukanda ngo boyi balobi te eloko ya l'éclairté. Mais comme les hommes passent, les institutions restent. Les archives verticales. Bitakwira. Maintenant, tango vitalaye atali sur un petit dossier na mesa. Ndatale lebi. Koboro pia la re. Sikoyo amoni place est bloqué qui est qui place Bitakwira même jango na bato ya marché public. Ce qui n'a pas été awa bato ba ko bloquer ngai. Nde ya sauté batouana, il a fait de gré à gré. Pour na citation, on parle de Kangwa Semibo Congo, les gens qui ont très bien. Tango komi kuna, au lieu qu'il y ait pas de 26 millions, lui passe de 26 millions à 57 millions 400 000. Ok, c'est bon. Salangokas, d'abord, il a violé la loi sur la passation des marchés. Il a violé cette loi. Bakomi, bazoto manda kote. Et oumeni, et mbongo na tango epimi, bango bazana sisi. Moni na banque na biso, partout au monde, mbongo ya ebela liquide et bimakambala mo côté. Alors, il fallait pas loger mbongo wana na Ecobank. Na boule ke soki kaka ekoti, na pourquoi ba récupérer yango. Alors, bande ko ya Ecobank balobi mbongo eleki mingi. Soki bokotisi po bobimisa ekosimba te. Alors ce que vous devrez faire ezali que non tout le kama bango ba sécurité. Ndo moni ba longoli mbongo wana bakei na yango na Raubang. Et puis na ko senga mpe ba kozi batala bango wana malamu. Ya Raubang. Beaucoup de choses se passent dans Bango. Et mais quelque part, tu as dit que c'est sévère. Quand on dit DGO, quand tu as faire à son jour, le mot est ça. Bango na ebisue na makambo belé ya Congo, beaucoup de choses na ko interpeller ba konzi batala makambo wana. Mbongo il fallait pour bango bazana sur mbongo côté il faut pas biso ba kabola. Mais tant que vous Ecobank simbité. Ndé sikoyo bazo place ya et le ngo na banque centrale normalement peut faire même banque centrale peut ba yoka bango. Parce que comment mais là depuis un dossier parce que tu as une invitation à ouais j'espère que non il voulait grand temps même na procès ya gracias Kasson oui Mutombo et pardon Mutombo parce que moi soki mbongo peut utaka na banque belé banque sa banque centrale alandela ka ba trace na ba banque Pou Bibi Yekuna abimisi 400 000 $. Ça signale, il faut balander la caméra. Comment on a un bamboka bazala musika, ba blanchiment, ba capitaux, na ba biloko. Tant que batie mbongo le guide na ba miso préfabriqué, ba yeba landi yango na Raubang, nde ba yeba bulongoli yango. Bazu yango en trois tranches. Et tant que bazu yango mais bamikuti ke bakomi suko na problème grave parce que sur le terrain misale zo salemate nde baye siko kozwa mbongo na musolo wana baye ba sous-traiter parce que na citation bakotanga Semibo bakotanga pe Ousmane Sarel bakotanga na katiwana Nde balobi to salaire ba monsieur suko 2 millions ngakanyango na mutu 137 000 ba pesi Ousmane balobi papa yo tonganda mais dans la place à tricherie en tout cas même avant on a kozwa mukanda na kozwa ngo photo okomona ke même na mukanda ya Ousmane Sarel Semibo ka mutu a signé. Peut-être un représentant la Bango la Congo. Voilà, mais représentant la Bango quand il y a une action mi balé au côté.
Tu sais pourquoi ça appel d'offres à marché? Il n'est pas dans les. Pour nous, par exemple, besoin de la caméra. On appelle ces exemples, il a domaine aux alliés. Au moins que la caméra, on doit se faire la canon, ce qui n'a pas de alors, au lingo fongola, alors au coben, on va la caméra. Bakoya est belé. Ce qu'on compte d'abord la qualité. La caméra, oui. Et filmant en France 24, la caméra, on dit la plateau, tel, il y a la qualité. Maintenant, on compte les peines en cours. Alors, ce qui va ça, on peut sélectionner. D'avantage, il y a biloko wana. Mais maintenant, quand tu donnes des degrés comme une cop, la loi prévoit même ce qui est à format réduit, la loi existe même une publicité. C'est-à-dire quoi? Non seulement au copé ça va marcher, mais il faut les gagner à TV. Au nom, RDC, Alinga Tonga Bandaku, Batu va postuler. Après, les Congolais vont zotan. Oya Tonga Bandaku na Turquie, il y a eu Tonga, Oya Tonga na Cameroun. Non, Oya Zabien. Vous sélectionnez. Mais maintenant, quand tu prends mon tumoko, mon assez dédoublé, il y a un semibo, Kaka Jamalwan, Nde Semibo Congo, Kaka Jamalwan, Nde Ousmane Sahel. Mais maintenant, dans la place, besoin c'est piégé. Au moins que même le ministère public et lobby qui est 2 137 000 traces, et si tu prends 2 millions au salaire, moins 55 millions, et les moins d'amour. Et là, alors, président Médard, on a un dossier Oyo. Toki bato penza bazali koloba na CC toyoka ki kombo ya ndeko Daniel Massaro otongo ba invité na ngambo parquet amonani lisusu te ali mwa lokola mungu na kati ya mai toke bongo na kombo ya ndeko Justin Kameri kombo na ipe itanga maki bongo na kati bongo kombo ya mwana ya mama Amida Soraya Mpiana et kokota ana likambo oyo na ndenge ni obikina wiki pasi na lobi Nzambe papa chéri Afandi na ye. Il faut laisser JB Mpiana à côté. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu penses que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui a déjà pour ça là a commis déjà majeur. Ça n'a plus de rapport avec son papa. Souci et salinga na lobi mutu pamba meninga. Aye, on a problème à mon tout. Tala siko na citation wana. Batange na ndenge nini. Yango ni likamboto lingi toyeba na kati ya dossier tango ya Soraya ezali kotanga na contexte ni sikoyo kamera tutisi bango mibale bakoma ba master na Jamal Soraya na Jamal alors na ndenge ministère public et lobby ezana concession moko monene ya ba millions ebele na ba cop nde Jamal apesi yango ndeko na biso ya mwasi en collaboration avec muntu a trafika yango donc biso pete ko banga na yote masolo nyo songa muntu na zo récupérer zo moi soki ayeba biso yeba kite so ya sali ko tsapela ba copé na gweba ndenge nini bazuzi balobi yepe il a kebiloko illégalement en passant par le trafic. Il a usé, c'est bien dit dans la citation, il a usé de son influence comme directeur de cabinet pour la Kouchamwana dans Makam. Vous voyez, ce qui va la victoire, place na rond-point victoire. T'as la place où Nzela et Bebaki. Oui, bah tu peux inaugurer quand na rond-point na victoire. À droite, dans la première parcelle, deuxième place dans le magasin chinois, c'est la place one. Nyon se boucan. Ozomona. Ah, on est sur les immeubles zo matawan. Tango, batuba qui n'est pas na Canal Presse. Kala, ça fait maintenant taba. Il faut demander le gabar chef nangai. Pour moi, comme on a l'obligation, c'est zo salem. Babengi ngai. Alors président, tozawa tozo sumba bandako. Totuko kabolala. Basombeli moine et puis nalobaki avec précision. Moana ya musicien
po wana lola baboba bazolo bakangisa ngati na banda ko cha bakode basumeli mwana musicien moko awa et puis à l'époque j'avais dit à l'émission ba bisinga bakobuka bakotonga étage si le bakambo bandi ko bino lobi ah tikata bana libanda dinda tayo moko lelo yeba ke suraya ikambo ko zela ye sikoyo papa chéri assez bien le bon. Dans tout ça, en fait, si je veux qu'on puisse épargner JB Mpiana. Si je veux qu'on puisse épargner JB Mpiana. Tu penses que dans l'état? Oui. JB Mpiana, à mes mamans, on a EPT qui a le coucou dans le directeur, il y a cabinet chef de l'État. Non, pardon. Éviter que babenga mwana yo bibi. Hein? Au moins, on a un bazou. Yo la pongi. Ndena mona lingaka bana na yende wana oko sala sabla tout ça les réaliste non sugi héros aza concentré na album na ye atoyo wewe bisanga derika wewe bisangai album ngoza album nini ye pa bossa a concentré na makambo na ye album bwibu mele ye mwana na makambo wana donc mwana ko samba na ye mwana kende ko samba. Mais ce qui a ça, il likambote parce que azali bongo akozala bongo sauvé. Na likambo etali influence il y a des covital caméra. Maman bongo so qui influence sur Dieu peut aussi ni mikando côté na bako. Au moins ni makambo na bisaka yo bibi. C'est bella na oyo nkolo apesa yo. C'est ça la vie. Maintenant, on va dire que le Covital Kamere nakati ya corruption corrompre nani nakati ya affaire wana. Mama bazuzi makambo ya libebo. Bebo. A détournement. Détourner nini. Napesi par exemple, soki utali na programme ya na makambo ya 15 millions ya rétrocommission. Il a écrit une lettre. Il y a comme un mikanda. Maintenant, on va comprendre. C'est un professeur. Tu as comme un mikanda qui ganga du logo. Congo est partir pour un professeur, non? Depuis que Congo est accompagné par un bagadis. Qui est Zana? Qui est Mourou? Un professeur. Et puis qui est un bon fibre optique et limotilé. Et ça va. Matata Mponyo. À ça, professeur. Bukangalo Zawapi. Oh, non, Moussousou, Nani. Koko Nyangi. Et pas ça pour hier kota tangi sakane bakate o tangi sasuke na Japon na baili ya Japon kuna mais kota tangi c'est la gâté professeur de non moi j'aime pas du logo web ça m'a professeur wala caméra mon professeur il y a ceux qui atteignent ceux qui n'atteignent ceux qui ont plus diplôme l'autre ça wapi et il a écrit une lettre à Ezo Sengalobi bazo mbongo ya 15 millions ya ba pétrolier baya nango na compte privé ya misela ya 100 jours. Oyebi soki na makambo bato batanga makambo musolo soki mbongo zelaki ya caméra et que yo affecta ngo na minda on appelle ça détournement. Donc il faut qu'on respecte ba makambo ndenge ezaleli donc na moya lelo etalisi ki oyo nyonso ya sala onyo salobi bazuzi bakoprouver yango. C'est ainsi que tango komona même dans rapport à IGF, Inspection Générale de la Finance, so tangi na page 7. Na traduire page 7 va dans rapport batanga yango bakobi bien responsabilité et conclusion. Mutu peut faire ça na sambité. Ministre de l'économie batangi est responsable. Ministre de l'économie yakala yakala. Pour moi, 15 millions, batangi. Il y a Mibale Batangi, Ndeko Kamere. Il y a Misato Batangi, secrétaire général en économie. Il y a 4e Bayoko Tanga, un conseiller là. Bon ministre des Finances, comme on a dit, et Zali wana monto azalaki parce que tango gouvernement comme qui intérimaire, ministre a mis kapika kendaka na assemblée, alors il y a vendu quoi ciment intérim. C'est lui là qui mêle les deux fonctions. Ministre des Finances actuel, Azali Bongo lavé. Non, yé nanu, yé pe bagandaki koyoka ye. Na monaki na barumbu kuna,
akomi kosalisa ba ONG bato bakozana ba polo na banini kaka sikoyo nakotuna pe bameka kolandela pe mwa mingi fulo eza mwa mingi. Mais ce que nous voulons, ce qui monte yebi likambo te batika ye mais ndeko Vital Kamerhe ce qui aza innocent en tout le cas 11 mettons au ministère public étal ici likambo ya corruption, détournement, enrichissement illicite. C'est ce qu'on dit que pensez-vous penza les eza pas on a lobika ka non po balo bango balo baka keno oh tous un acharnement non mais ce qui est monanique par exemple kaza innocent maman batika c'est donc mon maman mida mais ce qui a impliqué à répondre à l'acte et puis ngana lobby ndeba lobaka o batobele bazana kati il aura l'occasion Bruno Sengo ikulo ndengene bolo bango public mama to garder mission oyo mokolo bakotanga bazuzi batalisa avec preuve keza membre moko ya famille ya Félix oyo eza moto moko boye tokozonga na yo awa bon likambo ya sokok au sokok c'est miboko sarel de kosoraya batanga mina na mona oyo webe bilo wango vikangako na moto tellement ya kolandela ka baba million mikolo to mesani na million tellement mingi ata tozo simba. OK sokok ali d'abord ali pire moto ya kamera atangale na makambo wana te mwana bato kuma na jano ayate obike ndemo koti soraya ndenge pe bakotisi mais bazali bato bakozala quand même lavé non mais vous allez la même parce que bazali déjà impliqué bon ceux qui ne Vital a eu 20 ans bon bakozwa 2 ans ça dépend bazouzi c'est le obi na babilo bon on a plus d'influence donc le problème c'est quoi c'est le magistrat le juge qui qualifie le fait aux moins surtout cause la quand même non ba ya moment na ko mona keno ba artiste bazala qui inspiré nzembo ko mbango ata lelo ekolata ata après 5 ans après 10 ans net artiste net papa chéri yoga nzembo bokangela ngaye na bakango ata biente bo ndenge nini bakselanga ke so mona gaso abu ngazo yokayo te sunganga place ngazo yokayo te nazanga maloba zo na te makololoba ka bakselanga ka maloba nde na soloba le bukangela ngaye moto détourner nga santi uri usuko yori bokangela ngaye moto détourner moni ba sentiment osomon donc ba musicien bayemba ka banzembo moko même après à 20 ans bah ça l'a inspiré donc souci mingi kolo abatela mboka na biso kende liboso mama to comme peine à niveau qui est après likambo oyo classe portugaise la problème les sonini ozali komona na likambo etali gestion au président de la république ou tukopesa bongo na maboko bolimbisanga bato mosusu basali koloba président de la république comment akoki kopesa gestion ya makambo etali bokono oyo ekoteli biso to pe pandémie na maboko ya bato nanu ba gérant bongo te to bozobanga te likambo ya boye lobi oyo la biso susu ba dossier te ndeko boye to pe batangi lobi cardinal to pe batangi lobi moto boye na kati ya makambo etali monsolo oyebi mama nete likambo wana na kokamo koma cardinal andimi likambo wana asimba misolo ai asimbi touche esili cardinal asimbi touche esili yoki nde konjima okamba makambo ya misolo bato nyonso bagéraka mbongo bemakaka na soupçon. Et puis, est-ce que votre roman a un peu de bon, quand on a un catholique, bali misanga na segi bolimbisi moni différence entre papa mbongo que je respecte na papa musengo papa mbongo na moni kota lo chocho aza mwa mingi trop attaché kuna na pesa exemple moko tant que tu as na stade alo baki ndenge ni o bato FCC bamelinga mutuka na ngai
kasi atoka ndenga lebi boseke on ga nemi ta se pe muyi bien leki nana mitoka basali na nzambe namona ka azui le sous solo mbongo loko mo sori bilongo na stade oyoko zo le sous likambote siko wandibi makambo ya mbongo bato bando contrôler ye gumuna wo dongo ya 1 million na 1 million wala tango kotaki e kotaki 800,000 ala betaka za musale na nzambe terrain moko amibingisi en tout cas nazwebisa yo mama ate puis baconseille bazalaki te likambo ya kote akobimenta te Félix va commencer à l'appeler venez me faire un rapport il y a un cardinal donc il est passé et puis heureusement que le beli yango makambo bokono okomona ki kuna ba na ko vérifier ba luna ngaki ba musu baza ba médecin vétérinaire ya ba ngulutu ya ba soso awo zamboka te Président Médard batonyo so bazola na biso to on a levé likambo ya gestion ya makamba mbongo pour nazali kotala dossier ya ndeko Vital Kamerhe ndenge exemplaire ndenge makambo ya ba millions ebimi kotala te ndeko cardinal na makambo ya mbongo na ebité est président de la République bato penza bazali zinga ni na ye batalisaki penza président de la République kopesa makambo ya misolo na mosali na nzambe est-ce que ezali pona éclaircissement pona ezala bongo na sima ya pembe soki ekoti 1 ebimi 1. Oui, en fait, les besoins, c'est ça. Hein? Mais maman, batou ba gera musolo, hein? Tout ça, quand on musolo soit église ici là, ils ont venu barak, ngoy mulundu. Parce que après pasteur, abandana na makambo pare kina minduki, ego suka na seni lilo kubika tange. Comme on doit gérer un jungo. Église est aussi là. Tali loko mune na bandaki. Azozo na arrogance. Oh, mokolo moko akolele. Lelo tsisaka de bisoko le mono kwa mboka. Nana le mono kwa mboka le. Yete. Est-ce que Abima député? Abima député po. Naza na information na été. Tato yo na bosana ki azaki pe candidat na nini ya nini ya tato ya samongo na FPI ko monene. Elenge oyo azombo na FPI. biso makambo oyo etali penza makambo kotangaka tozali kobanga moni ndeko Israel Mutombo bapesi invitation kochanga mulimo wa kubangi soko kubangi bato no kubangisa soko ngai na plateau komiso kubangisa ngai nazota lisoka ke batiki bongo convocation na ndeko kombo na ye jamais kambinga kombo yele fusunga kangana bakombo kombo na yali na rapport nganda nango ya FPI kombo ni yali azwaka mbongo deux fois zomona ngo mulu ndatali soko candidat na ni na yela les centres azwate tala musali na nzamba kenda kitala ko take ko shite alors cardinal ndela wo ya azwi d'abord za na problème na bato FCC bakobanda ko landela yepi bato FCC makambo yibi bayebaka mingi so bayebaka na ndenge bayiba na ngo piéger mutu onde ba piéger ki makambo 15 millions onde ba misaki yango to yiba ka boye bango bandi ko yibe bimisa ebimi donc lolo ba baliela église catholique lino na makambo c'est kanga mission oyo tata mbongo akobima sans et sauf terre akokaki kondima yango te et cela suppose que maintenant il faut passer un rapport tous les jours na président de la République donc montunyo sont condamné pour critiquer gestion na ye ba ko baté que non on critique maintenant mundo kokamba bambongo donc moi à sa place na kaniski ngina njimango te ma be makasi à cause de la sali ko bimisa mubu iza ma be makasi. Alors président to komina moi souka pona lo parce que to lobeli ka makambo détournement
bandeko na biso bazali bongo convoqué na ngambo ya justice ndeko Israël Mutombo, ndeko Yves Buya, ndeko Moïse Zuba, ndeko Mike Mukeba bazali bongo moko ya ba ndeko na yo penza na likambo etali bosolo batalisi na makambo ya assemblée provinciale. Banda maintenant 3 jours na kutani na bakambi ba différents membres ya bureau ya assemblée wana na talapo yebi toza kamena kamwa carnet d'adresse muke na koyebisa batoke na réunir tous les éléments. Et puis ce que moi je demande Godin Poyi musala musogoza la tête qui chasse Koufi na landi na bato ya FCC bazali ko condamner. Oui. Et pourquoi yo soki kaka ba dénoncer faut qu'il y ait la justice. Mais le colo zolinga batube ba solo likambo wana d'ailleurs batuba za rendez-vous na canal presse à lobby je crois il kaka na ma mission awa na ça d'abord na muto ngobila pona kusakisa bango. J'ai fait une émission au bango ba lobby que non faut pas contredire ngai. Alors je ferai une émission spéciale avec vous. Oye banine pour quel est le problème il y a kangisa bandeko wa vraie raison. J'ai tous les éléments. Je dénonce cette façon ya kosala makambo ndo sala comme sala boye. Elle musala bino butangela kelasi vous le faites avec beaucoup de risques dans des pays mususu l'état ayaka ko pia ba suivre na ba médias ici chez nous c'est vous le faites avec les moyens de bord dans des conditions difficiles et les politiques vous traumatisent grave. Tala ba ko faire Félix c'est ba comme malade ceux qui malade. On débat télé. Vous traiter président, il y a des escrocs, il y a tout ça. Bibi. Ce qui est information est ça il y a Makas. Ba ko préfère benga TV5. Na France 24. Na ba malade wana. Ah. Pour na ba monde bazabato. Tout ce qui va bengi bi ba pesi scoop. Eza mabe. So que yindeli bango. Ben ils ont non, et bien vous savez peut-être pas attaquer président. Vous êtes président vous avez informé ba pesa ka banana. Likambo 15 millions. Et bando na Jeune Afrique. Président première interview na France 24. Pourquoi vous benga payoté? Ma mission TV oyepe wana ochepe caméra bato fandi wana un Congolais. Ya bango souveraineté ka soyi ba yibimbongo to ça ba souverain. Ba telemeli bango. Donc moi je pense que la presse vous méritez beaucoup de respect. Merci. Par rapport à moi, je suis avec vous, Nana Bandeko Moussousou, des conditions tellement difficiles. Et vous sacrifiez votre temps, votre sagesse, votre tout pour nous servir bateau wana yali musala peut-être. J'en profite aussi même pour nous conter la Bandeko au bafingaka. Non, c'est pas facile. Tu sais, les Congolais sont habitués au fandi, au rien, au moins tu ne vois pas les travers mon toit sali, non, attention. Oui, mais non, il ne faut pas commencer ça parce que vous avez aussi, vous avez un service pédagogique aussi à étiqueter. Ça, ça fait aussi partie de mon salaire. Le problème, c'est ceux qui m'ont raté base. C'est ça le problème. Alors mieux vaut se taire. Hein? Parce qu'il ne pense pas que par exemple, il n'y a que les Congolais qui nous suivent. Non. Moi, dernièrement, on m'a appelé par un Camerounais. Un Ivoirien m'a appelé. Vous voyez? Il y avait une émission dans la qui m'a dit c'est pourquoi photo mais les moi français n'a pas de pour montrer la Kabiso. Donc nous devons montrer quand même que non, tout ça quand même un peuple mature. Donc au cas ça va journaliste net godé qui chasse kokufa. On a besoin d'expertise qui contrôle. Ah makambo ya Covid, je suis à opaque. Est-ce que ça c'est la mon chemin ça gouverneur qui lui explique comment on gère cette pandémie? Exact. Quelqu'un qui s'acharne na et puis l'information yango eza que non Israël Edmond bakoti ka bangu muntu bazoka de la mingi Yves Buya na Mike. Merci beaucoup président Tokomina Souka pona lelo bozaki ebele kolanda biso to ebisi bino pe to promettre bino mokolo ya le 11 ce qui est passé na huis clos etikali na public to kozala wana pona ko informer bino vive le tokobo yango.
huis clos tokotambola huis clos te bango balobi ki bato mosusu baza na kati baza na occasion veka nga moto nazoyebisa yo so bolie na moto tanga ye kokofa yo moko te. Merci beaucoup, Président Ménard Kolongo. Merci, Nabandalandignon, sur ma mission TV. Bon, continuez à s'abonner, beaucoup sera toujours informé et beaucoup sera déçu des informations en temps réel. Négatif Sarabino, Tosali, Sonabino, Lito, Inabino, Marcolo, Nabino, Kokita en temps réel. Tokutani tout à l'heure pour d'autres actualités. Entre-temps, merci, Naderic Lukeba, merci, Nabandekonion Sopenza, Assista Kabiso, de loin comme de près. Porta Rabino la montée Manabiso. À tout à l'heure pour d'autres actualités. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.